J'ai dit Tobeta Kama solo ya ba tribune. 7e tribune d'Adolphe Muzito de Mornay. Eza mutuna tokotuna yepe Adolphe Muzito toyoki peke suspendu pour 3 ans. 3 ans wana ye azobeta ka ba tribune. Mbote mwana mboka Steve. Mbote mwana mboka Steve Kivuata uza malamu? Toza malamu. Toza malamu hein? Nini boni Adolphe Muzito? Aza malamu makasi. Moral na bien. Malamu makasi ndeko. Suspension ya 3 ans. Bon, carrière ici. Non, carrière aussi la ndenge nini parce que ceux qui osana bolingo ya peuple ozali ko bundela peuple carrière no ekoki ko silate parce que peuple aza likolo abatonionso. Omoni na parti na ye o babengi palu balobaka mokonzi nde peuple. Izande peuple mutakolonga. Pe bitumba o yaza ko bunda izande ya ko mema peuple ya ko comprendre ndenge nini mboka ekambamaka parce que photo yebaka que na kati ya démocratie peuple a commandé neti directeur ya ressources humaines ya Congo yende moto falo bake ministre oyo asengeli azala na place wana président oyo asengeli azala na place oyo moto asengeli azala député moto mosusu asengeli azala sénateur mais pono sa mosala ya directeur ya ressources humaines esengeli ozala formé pona mosala wana esengeli ozala na ba connaissance oyo ekoki ko permettre oyo akosala mosala na ndenge esengeli yango wana nde eloko babengi ba tribune ezali contribution oyo honorable Muzito azali kopesa na kati ya politique ya Congo pona kosala que peuple congolais asala mosala na directeur ya ressources humaines malamu. Mais ce qui kota makambo lobi à suspension en réalité wana eza ba problème interne ya kati ya palu mais lelo ce qui totali bien sanction ngo penda tozo ebate ce qui eza nini parce que balobi destitution ba misu bazo baza suspension mais destitution na suspension eza keloko mon côté selon ba texte ya parti. Voilà Nalingi nanu naeba mwana mboka Steve. Je sais que les questions ngana dinga ba question tabouté hein. Tribune Adolphe Muzito et gêné nani. Est-ce que gêné bande konabino ya palu? Est-ce que gêné ba allié na bino ba toi majorité? Est-ce que gêné nani pour que et comme ça yeti na suspension puis ngana yokaki secrétaire permanent Nabino a lobby que ceux qui ont que ça ne va pas à côté ça recours parce qu'Adolphe Muzito à chaque fois ici recours pour que bataille a on a jubilé les jubilé ceux qui bozo ça déjà les 22 à cause de la bouma à cause de la bouma te non wana ceux qui a cause de la bouma to cause de la bouma te wana sengeli otuna yemoko mais moi na mboka Adolphe Muzito omoni palu pona ye ezande ti papa te omoni ata papa tango mosusu akoki kolangwa mwa masanga mais okoki koboya papa te pona yango il faut sala que papa zonga na nzela omoni biso pona biso palu eza une tradition omoni tradition bakataka yango kaka bongo te omoni tango ya zalaka na bo jeunesse na ye tino akoli ezobe na palu nde abunda et ba texte ya palu parfois tango omoni même tango tozalaka ba bébé te olie ba bete la biso masolo ya ba mindele wana ya ba compte de fait avant là ba bandaka nde ko bete la biso masolo ya palu na masolo ya gizenga donc ekota biso na makila pe lelo ba texte ya parti avant to lala olia kotanga ba buku mususu tobandaka nde kotanga obe ba buku ya palu o babengi ba 5 documents de base donc lelo moto akoki kobungisa biso te takota ba 5 documents de base honorable Adolphe Muzito mosala bandai kosala na ba tribune en principe soki totali na ndenga malamu ekoki ko gêner moto mon côté ata parti ata ba politicien mosusu ata bato majorité to ata bato ya opposition. D'abord, il y a un mot qu'on a soki tokoki ko justifier ba tribune
aza un ancien premier ministre. Aza pe moto tango atanga na bourse ya l'État. Aza moto moko akambi mboka. Et lelo aza député national. Et na mibeko na biso likonzi balobi que député national aza na mandat impératif te. Donc député national akoki koloba ndenge esengeli pona mboke avancé. Wana soki totali ba fonction na mosusu. Mais na ndenge ya parti, règlement intérieur ya parti lumumbiste unifié, elobi que militant lumumbiste aza moto yo foazwa maele na nyonso acha yango na fonctionnement na service ya peuple pe ya mboka pe na suka nde babakisi ya parti. Donc tino tango lelo honorable Muzito aza kobimisa ba tribune azali ko contredire règlement intérieur te. Ce qui botali bien article wana na cirque article 41 o elobi que militant lumumbiste soki oza na ba capacité soki oza maele komeka kobomba yango te chango na service à peuple. Deuxièmement, un autre article na kati ya règlement intérieur elobi que militant lumumbiste aza moto moko na politique abunda nde po na baba idée abunda po na batote eza te ke nonga na problème na Eliezer te. Militant lumumbiste aza moto yo fo la kisabato que na politique eza nde bitumba ya makanisi. Eloko ekaboli opposition na majorité eza makanisi. Eloko nde honorable Muzito akotisi na politique ya Congo yango wana. Na ba tribune to finga ka moto te. To lobaka mabe ya moto te en dessous de la ceinture. To lobaka obe makambo ya mboka. Mais ngana zaki quelque part moi na mboka Steve qui voit na yoki bandiko bazoloba que balobaka même na français balobaka le linge sale se lave en famille. Il y a komi kozwa masolo o bako beta na kati ya famille ya majorité présidentielle ko beta à l'intérieur ya zo bimisa kango kotia kango na place publique. De deux aza député national mandat na isa impératif te akokaki pe komema débat oyoyo na hémicycle au lieu à Banda, c'est parmi biloko bazomona que il a dérogé un peu. Non, ndeko omoni ndenge naza koloba peuple congolais oyo palu abundela pour qu'à soit pouvoir ya kokoma ko mipondela ba dirigeant peuple congolais wana ayebaki nanu ndenge nini akosalela pouvoir na été. Omoni ne bato bazoloba ke continuité ezate continuité ezali entre ba tribune na bitumba ya palu. Palu abundi pour que le peuple congolais ait le pouvoir. Mais tant que le peuple congolais a le pouvoir, a comme directeur des ressources humaines, na katia pona kopona ba dirigeant, il faut que azana makanissio ko permettre a pona ba dirigeant na ndenge sengeli. Mosalande ya ba tribune yango wana aza éducateur pratiquement ya peuple. Mais ce qui toke na ndenge ya blocage ya ba parti politique. En principe, Palou, il fallait à la partie moko encourager na démarche wana. Mais à côté, il y a qui député national. Et l'autre monde a kate, Tony ni bapé ça va député national va développer ma candidature d'abord. Ils a ka belé ma capacité. Mais les loba député au wana, ataba ministre, ataba to tout ba kambaka, bango bazana kati ya peuple. Faut les loba parti politique. Que ça soit la majorité, que ça soit l'opposition. Baye baka ke moto moko aza likolo ya peuple te. Tango ya sali ba analyse à comprendre que loko la peuple aza formé ndenge sengelité yango zo mona ke na politique ya Congo makambo zo tambola te. To betela ko lisolo politique ya match kwata te. Ezande loko lelo ezo salema. C'est-à-dire politique à Congo au moins na match kwata ezande ti bozu Lionel Messi ne to banda koloba boche abeta bale na ba pomba. Soki arbitre aza aveugle Lionel Messi a ko sa eloko te. Et loko biso to banda koloba banda kala ya kwa ba tribune et ya kipo nande et la musa arbitre et fongola e miso la kisake au monitango bako linga ba longola moto po naza ko mema makanisi boye bande wana nde match kwata tango boko mona que moto moko ya opposition ko ya afinga moto ya majorité kaza rwandais wana za match kwata tango moto ya majorité akoya loba ke no ba o wana baza ba miyibi to batindela bango ba policier ba beta bango masasi wana eza match kwata biso tolobaki politique eza match moko fo beta ma arbitre fongoli biso soko opposition asali faute
arbitre a sifflé. Yangonde, il fallait tout l'amoussa peuple congolais. Ce qui majorité, ça, il faut arbitre pas siffler. Opposition, ça, il faut arbitre pas siffler. Politique, ne yangwana. Mais bino, bobeta ne balé. Comme ça, spectateur, c'est la balle, on a majorité, beta balé malamo. Mais, ce qu'il faut, c'est ali bo siffler. Mais malheureusement, tu es que politique na biso ko zonga kaka na match kwata. Biso tango toza combattu boy to ebi place nini makambo ane zo uta. Mais ndenge na ebisa kibino honorable Adolphe Muzito na biso misusu toza pe bato palu tozo tala to ko bunda kaka na kati ya palu parce que palu ezali tradition de konangai. Batata misusu bazawana basala 40 ans. Ala na 20 ans, asali 40 ans batata o mona 60 ans wana. Ezateke babotama bampaka. Abotama zala na 20 ans, abanda ko bunda na kati ya palu, asali 40 ans, lelo akokisi 60 ans. Pona ye palu eza marque déposée. Pona ye ayebi que palu eza parti moko eza na mission pona mboka Congo. Est-ce que Adolphe Muzito a kotisi recours ango basengaki ce qui a moni que c'est injuste sa suspension, alors à kokotisa na ye recours, a kotisi recours. Aza homme d'État makambo nyonso interne wana ko bundama na ndenge interne azali akoki ko sundola ba militant a palute parce que toyebi ke ba militant a palu na majorité na bango bazalaki mécontent ya décision wana ba ebite ndenge nini euteli wapi donc ye ako utiliser ba voix nyonso o esengeli pona kotala ndenge nini décision wana ekoki ko bongwama parce que toyebi que patriarche Antoine Gizenga azali motomoko yo Abouni bitumba mingi, plus de 55 ans à lutte politique. Abani na 59, na sur 56 ans, il y a lutte politique. Donc Aza Motomoko na ba luto ya sala tokoki suko kitise na makambo amike wanate. Lelo abundi po na indépendance, aye lisusu abunda po na démocratie, aye lisusu abunda po na bongwama ya peuple congolais po na kitekolo mata. Bitumba wana déjà ezebele 55 ans élite eza mokete mais bato peut-être bazo comprendre lutte wana te o balingi ba dérouter palu ba dérouter peuple congolais par rapport ya ba objectif otoza dango bato wana ndenge patriarche alobaka lelo palu existence tango evandinde na makila ya ba martyr soki yo lié olingi obongo la palu o memango na ba intérêt na personnel parce que va promettre au poste moro quelque part yango lingo bongo la bitumba ya palu suka toko timbela yo kaka. Voilà na bandi bandeko question ana bozala ki causer langonga pe na lobaki que na kolekisa ngote mais ce qui est vrai dans tout ça est que quelque part avec tout ce qui a comme divergence bozo créer bino bato palu est-ce que bozo que la patriarche d'abord mawa pour qu'il puisse se reposer ou bien bolinginde mutuna ye ata la penza bitumba oyo asala sala abanda lisusu na âge oyo azanango je crois que bao bakozonga na raisonnement na raison bakosala malam nalingi tokota na 7e tribune quel que soit makambu ya ba suspension Adolphe Muzito abeti lisusu tribune mais avant cela il y a comment eloko moko na flashaki wana nalingi o pesanga yango ou interpréter moi muki mais qu'est-ce qui va se passer na bandeko yo babima na liste ya amnistie mwana mboka Steve lelo batu bakombo ebimebele batu wana ti lelo bazana kati ya makala bazana kati ya ndolo batu wana bakangami ti lelo qu'est-ce qui va se passer est-ce que bako fongola lisusu ba audience basambisa bango soki bakosambisa bango na ba feni oyo basi balimbisaki bango ou bien kozala ndenge nini parce que tozo comprendre te izana batu qui ont fait autant de moi basambaka te bamsu babimi na liste ya nini a tolobi ke heureusement que ba comprendre makamsus honorable Kiaviro azo samba lobby le 21 alors qu'est-ce qui va se passer na bandeko wana dans les noms et bima na liste ya amnistie mais ti lelo ba libéra bango te qu'est-ce qui va leur arriver ndeko wana eza kaka kutelo otokoki kodébattre te eza ne problème ya exécution ya mibeko omoni ntango bozwi mibeko eza lisusu na ntango ya korefléchir te bo exécuter mibeko yango nde babengi état de droit te mboka na biso soki tolingi to avancer il faut to apprendre ya korespecter mibeko donc wana namoni te ntina nini ya kodébattre na yango
ngana kosenga ka mibeko ezala appliqué. Ouais, voilà. Loi sur l'amnistie. Voilà, ba libérer ba ndeko owana. Merci. Ah, pena kozonga mo moke na eloko ozolo ba suspension et honorable musito parce qu'il faut ba terme juridique mususu to maîtriser kayango malamo. Peut-être que interne na ebi que bazo sala recours mais lelo na règlement intérieur à Palou toza na ba sanction o ba bengi. Ah, il y a suspension. Suspension lingi kolakisa que ba interdire yo pendant un temps au sala mosala oyo déjà ba pesa na kati partie. Donc aux en fonction moko ba suspendre pendant un temps et après temps wana aux ongeli fonction na yo. Et là on est ba bengi suspension yango wana. Mais eza na sanction musu na palu ba bengi destitution. Donc aux en fonction moko na kati partie bazui ba longoli yo na fonction wana. Nde ba bengi destitution. Et là la sanction musu ba bengi destitution avec interdiction de briguer une autre fonction au sein du parti pendant la durée d'un mandat. Wana ngi ko lakisa koza na fonction moko ba longoli yo na fonction wana ba longoli pété. Ah ba longoli yo pété otikali militant simple pe pendant durée moko boye okoki kozwa fonction musu te na kati parti. Et eza na exclusion temporaire wana balongoli yo na qualité à militant pendant un temps. Pe na sou eza na exclusion définitive wana kozalaka lisusu militanti. Donc na décision wana mabe dango entre autres wana eza makambo interne ben nandika na éclaircir population décision yango ndenge komamaki ekomami destitution d'un militant. Oh ba destitution ka militant te ba destitution ka militant d'une fonction. Et là, que l'Obama quitté yango ana fonction ni yazalaki na yango oyo ba destituer les donc eza suspension te parce que ba tiki epé na fonction moko boyete donc en réalité sanction ane ebani pendate ce qui est nini on dirait zo maki na moi lombango. Voilà. Voilà c'est quoi na banda ki kotuna yo mwana mboka Steve na lobby nani yango ayoki essuyer makambo ya ba tribune oyo makambo ya tribune est-ce que za bande kwa palu bango moko bazomona ke ba ekoya ko bebisela bango relation na ba partenaire est-ce que bande ko ya palu est-ce que c'est les débuts à conflit de succession est-ce que moi mituna bande ko bazali ko mituna heureusement au éclairer lanterne je crois que ba téléspectateurs bokangamité mais je sais que vous autres tuna tokoya kozongela peut-être ngo na détail on doit d'abord aller na makambo susu makambo oyo ya bandeko tolobeli ya bandeko qui sont sur la liste d'amnistie boyoki ninga lobi eza mobeko il faut exécuter c'est-à-dire ba o nyonso bazana liste ya batu ya liste d'amnistie il faut babima il n'y a plus quoi que ce soit bo bimisa bandeko olia ko misa bango eza ko pesa malamte. Mon mboka Steve, bien que suspendu, 7e tribune d'Adolphe Muzito, à Titrango, de mort-né, point d'interrogation, à Zomitoun, Ninga Ligna Lobanakati. Et ça, on a bien que destitué de ses fonctions. On a tout respecté Bibeko. Oui. De mort-né, Wana Limina parce que tout le monde a André. Léo Sommet, à ça la biso journée morgue ouverte dao, pendant que t'as la morne, bana baboaka kana ba mambulu, nde yangwa linya lobela morne, ezani ni morne nini. Non, de morne ndeko ezaka rapona ko interpeller. Bato peut-être ba yeba rôle ya ba tribune te, lelo na mboka na biso ezana bato moko te basala accord basangana pour que basa ba congolais mabe. Même parfois majorité akoki pe ko se tromper akanisaki kalinga sa malamu me abetine libanda lelo soki oza moto moko tanga mosala no akoyebisa baninga ke baninga bomoni place o bozo kende toza ko kende na libulu pe soki bozindi na libulu faut koyebisa bango ke bomoni bozindi déjà comme ça soki bolingi to pesa bino ndobo to bimisa bino na libulu mosala nde aba tribune yango wana mosala ba tribune eza ko finga te eza ko bomate. De morne alingi ko rappeler ba unitariste. Au moni bateau la plupart au bazar à pouvoir toza ba unitariste. Très souvent palou eza parti moko oyo to pronaka comme forme de l'état unitarisme. Unitarisme belingi ko laksani.
pe to bundaka na banani biso ba unitariste to bundaka na ba fédéraliste depuis 1960 ba unitariste côté na biso to la Gizenga toza na Bisukiro toza na Jason Sendwe toza na Lumumba bato wana nde moto bazalaka ba unitariste balobi ke mboka na biso ba province fo ezala kaka na kati ya mboka tozala na état obe moko pe soki tolingi na mwa base kote ba ville tokoki ko décentraliser to pesi bon mwa ndamwa misolo na mwa ndamwa pouvoir ya moke ya kosala mwa banzela ya kosala mwa baterrasse mais pouvoir ya monene eza obe moko oyo ekozala na capitale oyo eza état unitaire oyo aza na pouvoir na ba compétence nyonso baana nyonso baza na ba province baza obe ba représentant na ye mais bato ba fédéraliste Tshombe Kasavubu bango balobi te mboko yo faut ezala un état fédéraliste fédéralisme ndio olakisa ke na Kinshasa boza na bino na pouvoir central moko wana o babengi état fédéral mais ba province faut comme ba état fédéré parce bango bando ba ke moto province nyonso eza na ba tribune nango eza na ba diversité nango eza na makambo na yango eza na ba langue na yango tokoki kozala ensemble te. Donc il faut topé ça misolo ebele pa ya ba province ou ekokoma ba état fédéré topé si bango na ba pouvoir ebele comme ça na niveau central tozaka na l'état moko aza na moi diplomatie na moi défense donc na moi pouvoir mokebe ba pouvoir ebele za ate na niveau ba province ou ekokoma ba état wana ezaki makanisi ya Tshombe na Kasavubu mais ba unitariste ba desko go ebisa bato ya fédéralisme ba bi le fédéralisme na bino yo biso to lingango te parce que tant que to kopesa bino ba pouvoir to pesi bino misolo na niveau ba état et ko risquer et même biso solidarité kozala na noté unité kozala te peut ko risquer même biso et même bino kutu ya ko sala ba sécession ya ko créer ba état bususu asika mboka na biso lieza la obem moko e ko risquer kabwana bango babité biso to imposa ko kabwana te mais toza na posa tozala na biso ya mboka moko mais bopesa biso nde ba pouvoir rebelle pona to kamba malamo ba province na biso bitumba ezalaka wana bitumba wana e continuer je pense que même Kanita to azalaka na pesa na Gizenga Antoine Gizenga en 1960 yé pas komaka fédéraliste tango bakabwani na patriarche Antoine Gizenga nde sikoyo na 2006 président actuel aye ko réussir Paris à makasi ya koyokanisa ba fédéraliste la ba unitariste nde tozwa forme de l'état moko ya katikati ba bengi régionalisme constitutionnel ba unitariste de bango bazui le fait que mboka na biso etikali obe moko avec un pouvoir central fort na kati mais ba fédéraliste ba yo ko gagner 40% en rétrocession donc bazui miso le belé ba pesi na ba province oye bimakate oye bimakate to kokota place wana na bozindo pe bazui ba pouvoir balobi ke le roi to pesi bino misolo 40% to pesi bino pe ba compétence ya sociale la population désormais ceux qui ba enseignant bana na posa ba futama eza ba province mutu fo futa bango ceux qui ba lingi baza la recruter eza ba province mutu fo recruter bango ba 25 ceux qui bolingi boza recruter ezo be ba province faut ba recruter bino so bo tonga habiter ba hôpitaux na bitelo ezo be ba province toke lisusu na troisième nini agriculture ba kambwa kolona ba pesi yango pa ba province bazui lisusu pona ko recruter ba agronome obe ba province ba chef coutumier pe ba pesi bango donc les lots province et comme plus ou moins état oyo ba fédéraliste ba ndaki koluka. Mais pouvoir central, bah, si on peut moins pouvoir ébélé, bah, unitariste peut bah, gagner na côté na bango. Donc, to komi sikoyo, na état moko yo kanisi, na ba fédéraliste, na ba unitariste, o ba bengi régionalisme constitutionnel. Mais le biais est là quoi malamu makasi honorable musique on a 7e tribune. Mais malheureusement, compromis en haut, lié to sale lango, tozo sale lango te. Na première tribune, on a dit qu'à état sans province. Mais si koyo tango ya kolobela le morne alobeli yango na ndenge nini omoni ba mamo bazaka maladi kili soki aboti mwana kufa te agobota mwana moko aza enfant prématuré na ba maladi kili
yango wana nde ba province asika o to uti kobota. Donc au lieu que de planifier, au moins faut planifier les aides, et que moi faut prévoir moi ma couche, moi ma biberon, tout ça. Mais la province na biso e botami, on dirait ba sali yango na improvisation, na préparation. Bâtiment ya koyamba ba province ezate. Budget ya pouvoir central ou e prévoir qui installation ba province ou anezate. Mibeko ekoki ko permettre que ba province et ça là ba pouvoir na yango mibeko wana ezana nous mise en place té. Moi minimum ya logistique pour que ba province ait fonctionné ezate. Bango moko ba province en termes de ressources propres o ba koki ko mobiliser dans un bref délai. Bazali na capacité wana té. Donc yango ya lobi ki na ba situation ba nouvelle province oyo tellement que zala ki mal planifié. Tous les gens qui sont morts. Donc, bango, pour que séquissa bango, n'engé ba séquissa Lazare et ça les lotés. Pe bao baza ba prématuré wana, il faut ba meka ko la moussa bango mais et ko senga temps et belé. En population yazo se pe la ke gouverneur a kobi pene pene. Au lieu que gouverneur en résoudre ba problème na ye, gouverneur yé mongo na otala ke na la place à ko la té, na la place à ko travailler té. Naza na place ya ko lier sa batote, naza na administration te. Donc gouverneur wa yesika na population, ye moko nano aza ko miye baté ndenge nini ya ko fonctionner. Oh mais wana je crois on doit continuer pour développer cette tribune mais je crois que wana mwana mboka Adolphe Muzito a beti poto dans le sens que ngai na sina tuni ba responsable quand même parmi le ba responsable et gouvernement Matata 2 oyo balobi que ndeko Eliezer eza lokola ozali ko inventer parce que les territoires les districts ba chef lié ba district wana ko yamba ba chef lié à ba province ezala qui ko vivre nango ezaka continuer c'est juste continuité c'est juste c'est sur le plan administratif pende ba approcher ndenge zo sala sinon tant ezala qui ko fonctionner wana ezala qui ko fonctionner ndenge moko il n'y a pas donc makambu ya ko beta mutu penza ezate ndeko Eliezer omoni politique photo mi makango na lisekité omoni tango bato bazolo babongo yango tous bandeli bino na koloba que conflit entre le fédéraliste na ba unitariste lelo ba province o bazolo ba wana eza simple subdivision administrative te eza kaka eteni ya l'état te. La province autour de oyo eza ba mini état. Hein? Faut pas to bazonga wana na bitumba ba unitariste na ba fédéraliste. État ba province autour lingi to installé eza te bilo otokori ko comparer na ba district na ba territoire wana eza ba eteni ya l'état. En termes de fonctionnement province sengaka ebele koleka ba territoire na ba district. Province eza na assemblée provinciale au territoire na district baza na ngote. Petango ya zolobela masolo ya ba morne wana alingi kolobela mikakatano to komi nango ya ko élire ba gouverneur na ko élire ba député provinciaux. Nyonso wana ezokotisa biso na désordre moko netika kezo mema biso akopelisa mboka moto. Donc lelo ndeko tango bazo ba ke territoire o to yebi déjà que ba bâtiment na ngo ezalaka pe malamu te et que ba bâtiment na nde mutu ekoki koyamba ba nouvelle institution provinciale ndeko on dirait ouaneza comme ma politique dans l'ISEKI. Lelo en dehors il y a manque il y a bâtiment toujours même misolo ezate. Parce que misolo a faire fonctionner ma province wana ndeko Adolphe Muzito beti sous calcul te. Tango beti machine atali misolo yo ba pesaka fonctionnement à ma province. Donc plus ou moins tozana minimum il y a kopesa ba province pour na fonctionnement 14 milliards. 14 milliards de francs. Ouais, pour faire fonctionner la province dans l'entretemps. Donc, il y a ma tête, c'est que tu as une nouvelle province où il y a bunda pona bango moko au lieu bunda pona résoudre le problème de la population. Est-ce que tu as ça la réforme na kati ya l'état? Et ça pour que l'état a mis équipé, tout l'état a équipé peuple. Il y a moins de lobby que ndeko Adolphe Muzito tango azolo bango yango bandeko fo ba comprendre ka parce que tango to critiquer ka boye bato mite bebetama
mais eza mitema beta mara te mitema bandeko ebele oyo bayebi démocratie te omoni démocratie vertu nango eza nde choc des idées nde bato na lopoto balobaka du choc des idées jaillit la lumière donc ntango tozoloba eza te mpona kofinga moto yango ndeko Adolphe Muzito alobi bon toyebi ke 2015 mikakatano ezali be mieux vaut 10% oyo ya caisse nationale de péréquation oyo ezalaki prévu na 2016 mieux vaut affecter yango na fonctionnement ya ba province comme ça permettre à ce que ba province mosusu fonctionner na ndenge esengeli ouais mais ba province mosusu fonctionner na ndenge esengeli olobeli makambo ya impréparation ya événement ya ba nouvelle province tout ça la constitution les délais étaient largement dépassés pour constitution et puis ça 4 mois pour entrer en danse il y a une nouvelle province mais tout qui jusqu'au delà tant appliquer yango c'est-à-dire que bango bamoni ke koti il faut aussi que non ndeko peut-être que bato batalaka histoire malamu te yo za mopanzisango monene 36 mois et kokaka tango honorable actuel honorable Muzito en premier ministre honoraire azalaka nano premier ministre pe na tango wana yango bandeko lelo bakanisa te tribune ebandi obele l'autre bato mosusu pe bamitunaka o mpo anini abandaka kokoma te tango azala premier ministre na 2010 tango problème wana bainstallation ya nouvelle province ekomi ya komaka buku babengi installation de nouvelle province défi et contrainte soki nayebaka memi buku wana olakisa yango peuple na buku wana nde atrasaki schéma pour que tu réussir l'installation à nouvelle province parce que déjà na tango wana moya ko installer yango ezalaka te nde na kati ya buku wana alobi que pour na to installer ba province eza na mwa mibeko moko photo voter pour na to réussir l'installation à nouvelle province eza na ba bâtiment photo tonga dans chacune de provinces de nouvelles provinces à installer pe asengi lisusu pour na déjà to komaka na inconstitutionnalité pe asengi apesi proposition na pouvoir que tout longola délai wana ya installation ba nouvelle province na constitution to pe sa compétence wana na législateur donc na parlement nde bomonaka ke ba bongolaka constitution pe ba tiaka que loi ya programmation nde lingaki installer ba nouvelle province donc makambo ya délai lisusu et c'est posaka te bato ba tiebiso nde mikakatano eza ba député na ba sénateur tango ba yem kozwa loi ya programmation au lieu que ça la programmation à malamo bango ba yeli suko tia délai moko a mokuse pour na ko installer ba nouvelle province donc le problème ezali ceux qui réellement to na souci que ba province ezala installer malamo to kokaki ko zonga na parlement to sali révision ya mibeko wana ya loi portant installation de nouvelle province comme ça to tie ba délai à malamo to tie pe chronogramme ya malamo ba étape à malamo to lobi que province avant à l'installer il faut tout monde un minimum il y a des bâtiments qui accueillir l'institution à la province. Il faut tout le monde un budget au pouvoir central à prévoir pour l'installation à la province. Donc, bakoka qui est programmé à partir de Mibeko. Et là, on est ça quitté. Donc, tous les sous la contrainte net inatango ya constitution pe à l'époque honorable Muzito wana bengaka ngo Mobeko et abengaka ngo buku abengaka ngo tribune te pe tango wana zalaka sanctionné même pas. Donc, en tant que Premier ministre, après ça, comme Makanisinae, pe bamanka monsu basaela ngo neti loi ya programmation makanisi musu bazwate o lelo tozo betela isukuka donc ezaka continuité à mosala ne o abanda ko sala depuis kazala même Premier ministre. Oui, mon amboka Steve, est-ce que makambo province en tozo lobela sur le plan politique est-ce que ezapé na difficulté quelque part évoqué parce que awa il y a une introduction dans le lobby, ce qui s'est passé à Mwanda. Juste après la consultation, on a dialogué parce que Bandeko a commis un dialogue, on a les mesques, on a les macans, bien que tu aies Bandeko Moussou, Bakendaki, Italie, Kuna, ainsi de suite. Bon, Nakatuana, Tomoni et Bandi, et place Moussou sous la difficulté. Sur le plan politique, côté Abaye politique. Bonne nouvelle province, ils ont des difficultés. Côté politique, il y a un problème, il y a culture d'abord politique dans ma province. Est-ce que tu respecteras ma province? Est-ce que bateau dans la province, tu considéreras Kabango Moko? Au moment que lelo, ba parti na biso ebele,
baza na existence provinciale te omoni bato bazalaka na parti na kati ya province bayokaka posa kozala na Kinshasa. Ce qui fait que bango moko bazala na réflexion ya ndenge bakoki kokamba province na bango te. Ce qui fait que soki élection esalemi bokoki kozala na parti obemboko to majorité moko bazui pouvoir na likolo à l'état na pouvoir central bazui pe pouvoir na province mais bazokoka koyokana te pona ko faire fonctionner mboka na ndenge esengeli. Tokopesa exemple ya biso moko palu na majorité lelo na Kinshasa pe na pouvoir central Kinshasa lelo pona to rétrocéder na Kinshasa tango tozo rétrocéder obe pona majorité. Pourquoi tozo sala en côté? Donc tozo na un problème ya conception wana ya komona ke province eza place ezanga tina et puis mutu soki aza député provincial azomona ndete eza eloko côté amona nde mosala solo ezalaka na côté assemblée nationale pe ba opposant ebele wana to obeli majorité provinciaux baliaka koleka ba député nationaux voilà. Parce que bango mutu ba votaka ba gouverneur kuna ba caché bango mutu ba votaka ba sénateur ba caché mais wana osali analyse na ndenga prédation mais lelo na ndenga mosala omona ke basala ka bongo mais ba province zo fonctionner ndenge sengelité bazo se contenter à kolia or lelo il faut mwana mboka Steve totala awa tozana Kinshasa au moins tozana RD Congo mboka oyangai ba assemblée provinciale et quoi ça ba membre ya gouvernement au sali mabe ba sanctionner yo et salema na ba assemblée provinciale ebele. Mais Assemblée nationale, oui, même pas Ngungi, et Goyate, Mamochon Kandena Yoki Moussoupe, qui s'est dit de l'opposition, alors qu'il était toujours ça la démarche pour que le gouvernement Matata Bakoko expliquer Batou Missouso, Baligné, diaboliser, Yoka, ça c'est un opposant qui vous parle. Batou Oyo Bazo Lingako diaboliser, action et gouvernement pour que Batali Sabon qui avion son Bamaki. Na 25 millions de dollars au lieu ndenge bazolo bakezaya 7 millions de dollars ba gonfler bien que tous analystes noirs donc ozo kutake elobeli ya député wana ndenge azoloba ozo akake moi pas tande azoluka ozo mona te que assemblée provinciale quand même ya mboka na biso za ko féliciter et quoi ça ba ministre et quoi ça sanctionner quand même assemblée nationale etikala jamais ko sanctionner. Mais oui, en dehors il y a attitude wana ko sanctionner, il faut vision et dans l'Assemblée provinciale. Parce que les lots, ceux qui sont députés provinciaux, bazala qui réellement na vision à Makasi, balinga qui ne va bundi sa pouvoir central pour qu'à rétrocéder à Kamisolo, PAP Sabango, pouvoir nyoso ndenge sengeli. Parce que les lots, la province na biso, ndenge on le musique à l'obaki, elles ont existé. Non, ndeko, au moni mot à dire, c'est trop dire. Au moni peut-être que même député provincial, tant qu'on va comme à pouvoir central, bah bossa na que bazalaka na mikakatano na niveau à la province pour que bah ça va tout misolo na pouvoir. Ce sont pratiquement les mêmes personnes. Pas de la question que ezaka ka ba parti au ben moko. Ou ils ont un niveau à pouvoir central, peu ils ont un niveau à la province. Donc c'est que bato moko pe, bako makaya mon à pouvoir central, bato moko pe parfois ils ont un niveau à la province. Est-ce que na ligne na ba place wana? Kozanga ko pesa misolo na ba province. Et ça manque à volonté exécutif ou bien il y a parlement national. Tokoki koloba bango nyonso. Parce que les gouvernement il fallait exécuter, oui, mais ils ont un budget. Ils ont un mobeko, ils loi budgétaire, déjà loi de finances, où ils prévoient que misolo boeza à la province. Mais gouvernement au lieu de sango ba province, yemoko azo gérer. Donc, mais tant qu'on a oublié responsabilité à Parlement, on peut la mukababi que non, bopé ça bango mais solo na bango. Donc, ils ont moi problème moi à niveau na mi balé, donc ils ont un certain problème de vision. Que ça soit toujours le baka il y a bateau baka à pouvoir mais même il y a bateau baka en opposition. Parce que tout le monde est va partir en opposition bazoa ba province mobimba. Net Équateur na Kinshasa ko kai ko kamba mana ba parti opposition mais ba négligeant na bango ba mona net province c'est loko pamba ba négligeant ba tirer la pouvoir. Donc il y a ces problèmes là sur le plan politique, il y a qu'on considérer la province comme étant un mini état.
Or, biso tozola kisana bato que fonctionnement lelo ya ba institution eza résultat ya compromis. Tant au compromis on a tozo ça la ndenge sengeli te et ko risquer la musa bitumba wana entre ba fédéraliste na ba unitariste oyo ko ça ke mboka na biso évoluer malamu te. Voilà, moi Namboka Steve, toujours que malembe na suka émission. Mais Adolphe Muzito, à ceux qui kakana ko critiquer ou bien à sali quand même à suggestion. À la place, nenga talisi wana, talisi ba difficulté, à talisi ba contrainte, à talisi même sur le plan politique et oye koti ko sala parce que ils appellent na ba ko msusu makamango ya ba nouvelle province oyo toujours comprendre te, oki ba mbata ndenge zo lela na ba province asika. Ezande yo oye ko percevoir yo za service ya wapi o yambanda ka oyena chwa pa ko sala nini mbata o yo uti wapi o batini ngai ba fectanga na mbanda yo d'abord za mtu colonie ya mungala zonge pa na bino donc comme ko sala mandengo wana donc place ezane ti l'état ekufi ndenge ya lobali bosuke ta sam province lokola l'état ekufi soki okatisi kaka bao ba fecta liboso tango ba province la ki liboso mibimba bazana difficulté à fonctionner awe komi batuna ka uza mtu ekolonie uza ya province nini yo ezana kasa yo mtu asankuru siko awa na mbujima yo zo sala nini sankuru pe kuna batali yo ba fecta yo epana ngo ikasanje ale zonga mbujima mamwani mbango azongi. Mais qu'est-ce que Adolphe Muzito suggère par rapport à ba biloko nyonso yazo suggérer ni déjà na ebisaki yango ndeko to boti déjà ba province morne na ba province prématurée mikakatano yango wana mais donc ba morne za ba ke wana ekotelema kate ekotambola kate wana photo zelaka Jésus nenga la musaka Lazare peut-être que ba ko la mukalisusu mais sinon les to ebi ke mikakatano eza makasi na ba province wana parce que là ba province mususu au lieu ba kabola misolo bango ba kaboli baniongo batali ke non ndeko Eliezer na famille na mino te bola liboke bokabwani misato papa tikeli mino nde baniongo oh yo zo 200 millions à nyongo yo zo 150 millions yo zo 100 millions donc ba problème mususu général kanemi au lieu générer misolo yango général baniongo donc on les a morné. Mais il y a pas si proposition que pouvoir central a un processus soit il y a installation à la nouvelle province Namaboko. Plus précisément, 10% de la caisse nationale de la péréquation va orienter en gros vers le fonctionnement de la nouvelle province pour que la province mususu et comme manandenge segeli. Mais proposition mususu à monene et ça il y a pouvoir central il y a quoi établir une vision il y a quoi sangisa ba province ya ko sa ba nzelo e ko sangisa ba province entre bango pe na kati ya ba province ya ko sala ba nzela oyo ekoki ko sangisa ba ville entre bango ba territoire entre bango wana tozongi pratiquement la 4e tribune oyo baki état sous-endetté esprit de pauvreté ou d'émergence pe lelo vision ezali kaka na ndenge wana il faut to mobiliser bisolo ebele pour que to réussir il y a kotonga banzela wana il y a komema lotili qui peut komema mai na ba province oyo eza prématuré pe ba province oyo eza morne pour nato espérer au moins que eza la ressusciter pe lelo vision ezali que l'état faut anima kokomisa ba province na biso ba mini état qui apesa bango misolo na bango ndenge esengeli parce que lelo ndeko Eliezer soki oza na ba nyongo soki oza na mutu mo aza na nyongo na yo avant que yo defa pa moto mosusu il faut moto wana no ya nyongo afuta yo sima yo odefi pa moto mosusu oki kodefa pa mutu to baketo mukolo oya kofuta nga nyongo nde na kozwa misolo wana na futi yo akomona sérieux te eza ndenge mona ba province na biso mpona bamatisa mpe nkita na bango ezosenga ke badefa mpe misolo pa bapaya mais mpona badefa misolo pa bapaya il faut pouvoir central ye mutu adefela bango mais avant même que pouvoir central adefela bango il faut que pouvoir central apesa bango misolo na bango oyo azalaka nango oyo apesaka te na ville ya Kinshasa tolobaki yango te l'enfer au paradis tobi ke toza na 120 millions de dollars ya crédit d'investissement ya ville ya Kinshasa oyo pouvoir central apesaka te
Donc elingi ko lakisa ke ba province na biso moyen etelemeza te. Tango zo telemaka te toko risque ndenge honorable Adolphe Muzito alobi to la mosa bitumba wana entre ba fédéraliste na ba unitariste. Voilà, mon amboka Steve, tu as presque na soka ya émission na biso, mais question d'actualité, tu annonces qui yango. Yo tango yo tike mbwa sumbwa e yindi na mwanda bisika président national ya Beden, Bundu Damayala, Bundu Dia Congo, honorable Né Monantemi. Deuxième descente na après consultation parce que ça fait depuis des années Azaki autorisé te ndenge moko alobaka ya okota ba Congo. Bakeye na consultation kokita liboso akiti na luozi toyokaki mais ya mibale o ya mwanda toyoki oyo yekoya. Mon commentaire en tant qu'acteur politique. Non, en tant qu'acteur politique, il faut que les politiciens Congo respecter le peuple congolais. Au moni peuple congolais, à Kembi Mouamingi, tant qu'on a la démagogie, parce que je fais partie du peuple congolais. N'a pas na kati ya peuple congolais. Peuple congolais, les lots azali na posa ata ba avancée économique, ata bongwana économie eko salaka malembe, mais au moins to kendobe na nzela wana. Pe pona to sa ba avancée politique ata ya malembe, il faut to za na stabilité politique. Stabilité politique to kozwaka yango soki toyebi ko respecter mibeko ya Congo. Ko bandana na mobeko likonzi pe na mobeko ya seti otangaki ba loi d'amnistie na wa mebeko to ya moke wana o nde ba bengi état de droit. Donc moto moko te fois se permetaka ya koluka ko tsa peuple na poche pona ba intérêt na ye. Tolobaki yango musala entre autres ba tribune za bongo tolingi to la musa peuple aye ba musala na ye pour que ba politicien ba kanisaka que le peuple ya comprendre makambo te na koya na kosi pona ba intérêt na ngai bato ya bongo ba exista kalisusu te. Donc ndeko leader otangi wana ya Bundu Dia Mayala to respecta quand même makasi moto nyonso peuple azaka na sima na ye pona makanisi na ye to respecta kaye mais tout simplement bato fo ba yebaka taoza mayele ndenge nini atozali leader ndenge nini atoza makasi ndenge nini mibeko eza mibeko foto respectaka mibeko moto aza likolo a mibeko azate. Et c'est juste une proposition en tant qu'acteur politique à l'origine transition à 3 ans. Yemoko vice-président de la République, Moni vice-président Bazala, Moko ya Congo, Mususu ya donc Bazala la langue 4 langues nationales quoi. Moko ya Bakongo, Mususu ya Baswahili, Mususu ya Bangala, n'habite ceux qui Baswahili yango Bangala ba existaka. Mususu bon, batia ba vice-président lokola 1+4 bis nde yango a proposé bana mwanda nde batomboki wana balingi makambo ya transition. Omoni ndeko Eliezer na moko babengi l'état ba makambo ba tribu wana makambo ya minoko izalaka te. Mais soit totali bien malamu tokomona même na ba Congo kokendo kuti bato ya ba fleuve bato ya boye okena ba ndundu yo kanisi ke bato yango ba lisanga okuti ba mbala okuti ba pende okuti ba suku okuti boye okena kasa okokuta bato bakabwa to ana plus de 450 ethnies. Donc tout lobelaka makambo wana te. Lelo mboka na biso toza ba problème kili. Bitumba lelo nga na lobaka ezalaka bitumba entre ba valeur na ba anti-valeur. Toza bitumba entre ba compétent na ba incompétent. Lelo bitumba ya Congo fo ezalaka ba incompétent to mema bango basala so mosala ni bakosala batikela mboka na ba compétent. Parce que ba compétent de moko to ba ko résoudre ba problème ba Congo. Pe lelo compétence et kozala pas moluba compétence c'est pas Mousswahili, compétence c'est pas Congo, compétence c'est à Kana tributé, compétence c'est à mon côté, compétence c'est à compétence. Il y a un autre lingato ramener débat politique dans ma canisi. Comme ça, bah bah incompétent. Oh il y a ka politique parce que y a que wana ndekone à Kasta ya zawana, ouais bi que ndekone à Swahili ya zawana, ndekone à Mukongo ya zawana, batabongo bazala kate. Pe comme même ma canisio yo. Ya kosala babengi coup d'état constitutionnel et ko uta wapi pona nini problème nini otoza na ngolelo o ezo senga que tobo ma constitution na biso tokota na transition fo lelo bato baye baka que peuple congolais a kimbi mingi peuple congolais azape na posa
ko continuer peut-être à ko souffrir mais amona ke makambo eza ko avancer lelo ko zonga ko kota na transition eza lisusu ko zonga sima foye bisabiso problème nini otoza nango na mboka o esengeli que tom kota lisusu na transition donc eloko wana nde azoloba te aza moto moko aza mayele makasi soki ayebisi biso ke problème oyo toza nango eza boye tokota transition nde tokondima mais biso toyebi ke problème moko eza ta te oyo ya komemela biso bakongo boyeboye badirige finalement tozala na gouvernement moko ya 450 ethnies parce que toza na baethnie 450 donc faut tozala na mosuku faut tozala na mopende faut tozala boye toza peut-être na un président na 450 vice-président wana nde ekotambola malamu mais soki amemi makambo ya mokongo akozala mokongo ya bakongo to ya bandundu ntango amemi moluba lelo baluba kasai ekomi na 5 provinces ekozala ya kasai oriental ekozala ya sankuru moluba mosusu akoba bato ya sankuru bakoba ngai aloba ya chiluba te donc omoni ke ndeko na biso wana aza moto ya mayele makasi mais mayele fo elekaka te sino te tokosala bamonstre. Congo Airways avant évolué sur la liste noire il y a nalingi osala mwa commentaire moke. Non, gouvernement. Moi, j'ai posé la question au Premier ministre, à Robique, ils ont daté en 2007, donc moins de 10 ans. Moins de 10 ans, parce que au moins, il s'est même entré à Mitouka il y a 10 ans. Il y a un peu pour que ceux qui ont fait ça Mitouka il y a 10 ans, c'est quoi, Zokotsa avion il y a 10 ans, il y a le biais il y a 2007. Mais le biais est dans la liste noire déjà, avant qu'il vole. Commentaire? Wana eza ba biloko mosusu eza makambo ya politique te omoni biso nyonso tosepelaki ke tozala na mpepo na biso mais sur le plan international banorme ezali soki bamindele basali abus nakanisi ke département juridique eza mpe na niveau ya primature to baconseiller principaux baza wana pour que batala makambo yango mais il faut pour que tozala respecter il faut to respectera banorme internationale sinon te tokobanda obima ridicule. Voilà, immeuble à Jekamine, Napoto, mise en vente aux enchères, les assoni pour Namboka, alors que les akakabo, alors que Batia, locataire, Zakunanda, Kumoko, Munenango, Moko, Tosaki Nango. Non, Nelo, Ndeko, Ponako Kamba, Fototalaka, Nisolo, Tozo Kotisa, est-ce que Zoko Kakufuta Nyongo, Tozanango? Gestion de yango wana photo sala keloko moko te décoratif bato ba mono be makambo zali ko salema honorable Muzito na 4e tribune alobaka vision ya ko désengager l'état na ba entreprise publique parce que tali ba entreprise na biso ebele zalaka misolo bazo générer zoko quand même pas ko futa ba nyongo ba fournisseur na nyongo o ya bato ba sala kapona bango pe outil de production na bango machine o basalelaka et fonctionnaka lisusu te lelo tozomona ngo na stealth et comme un luxe ya komona communiquer de l'estage moi comme au piakanda boyebi déjà que bozalaka lotili kité bozwa ngo na 22 heures bazo sabino que au de l'estage kozala pendant 2 jours pendant que bino mo boyebi que lotili yango ezalaka déjà te donc lelo il faut nécessairement pour nato résoudre le problème de l'entreprise publique de biso il faut tous la vision moko où l'état a évalué où l'entreprise est nango ce qui est valoir 5 milliards ce qui tolobi que bon il faut 15 milliards pour nato la moussa ba entreprise peut-être que l'état na biso ko kotika na 30% na ba entreprise na biso mais misolo mususu eye comme ça l'entreprise na biso comme ça mosala sinon te même ma nouvelle province oyo industrialisation ekokende ndenge nini na bamboka kuna omona mwa lotiliki pour que baindustrie ya ebongola ba maïs ebongola ngo na babiloko mususu na masanga ebongola ngo na baproduit manufacturé ekosalama ndenge nini sans lotiliki sans paille. Merci mon Mboka Steve Kivuata. Merci aussi Bandeko Balandina Bandi à l'Eloto Sukisi Awa parce que namoni mon Mboka Titi à Lignako Takotu na plateau pour Salibou ya Lingi. To komi vraiment na suka na mokolo mwalelo to beti ba masolo ya ba Congo, ba solo ya ba Congo Airways, bandako ya Jekamine vente aux enchères, Sony ou bien zaka ndenge na biso. Tokoya kobeta masolo ya après dialogue oyo ki esalemi déjà na Italie ba to za même na liste awa balobinde ba bakendaki to ko vérifier likambo amnistie ouais nalingaka na pesa message pas ba militant ya palou bazala tranquille bitumba ekosalama à l'interne
Donc honorable Muzito parti neti palu eza parti moko eza makila na ye abundela abotama pe akola aloto be palu. Donc akoki kosala lombango akocréer parti mususu te akobunda pour que parti na biso etika lobe makasi pe ata parti na biso yango bapelisi yango moto ekomi cendre de cendre akolamusa palu pone koma parti moko ya makasi. Donc bato babanga te basala mobulu te babuka te parce que tozoyoka bakote mususu bamilita balingi babuka basiège ya parti basala yango te parti eza obe moko basala te makambo baennemi balingi tosala tobunda obe entre biso bato ya palu totika kosala bongo te. Merci beaucoup Mboka Steve parce que nga mutu nezaka ke batribune esuyo na nini pour na nini esuyo. Voilà. Tolobeli makambo ya amnistie bandeko oyo balimbisa bakosambisa bango lisusu ou bien kozala ndenge nini botika bango bakende honorable Kaviro azosamba lobi. Tozomona makambo ya ba contrôle technique ndenge kosalema na Kinshasa ba contrôle ya ba mitu kiza bien mais bozwaka bambongo wana bobonzaka pe banzelati. Ce n'est pas banzelé zo bukana bozozwaka balarka pona ko régner. Là ça ne va pas banzela nyoso ko bukana la rango bozo cha wapi. Mwana mboka lobi il faut ba compétent ndenge mwana mboka doit faire mutu. Kala mingi te to créer parti to pesa un parti national de compétents to ko tala banani wa kwadere. Na mboka oyo komika ya toli ate ogende kotala mokonzi obimili banda bao bazalaka na ye chaque jour toli ate papa ngana kimi nzala ipana ngana yeko tala mokonzi ta mususu na kobika na ba rentrée scolaire oyo to bindenge to kozongela te yo be libanda wana telemelinga toli ate yango na lobaki papa kipaka chauffeur na yo kipaka ba garde na yo Autant zopesa bana na yo wana bakende kotika bango na classe zocha bana na yo moko na insécurité. Yango moni mutuka na yo na plaque voilée ya sika esala ka taxi. Dès que batiki mwana na classe ba wandi ko sala victoire. Mutuka moko nzizo bema. Ba mituka na bino koma ba taxi soki oyebaka te. Otinde na supermarché azosala bo magasin. Donc, biso nyonso toshito kota kuna na car na yo. Il n'y a rien de secret. Si quoi à force ya kokota to kotike lo bombe. Merci tous en direct à Kinshasa la capitale. Ezaka ba masolo to kobeta to continuer. Merci beaucoup. Nous avons formé bino que moi na mboka fumuto to kokaki pe kozala. Mais apparemment nzoto ezamala mute tala kaka il faut que to sa moi nzoto ndenge ezaleli. Mais sinon biso na bino ezali kambo contrat. Le reste ya ba masolo to kobeta ndenge to mesana parce que to mesana kobenda bango na mikila. Merci beaucoup. Bye bye. Donc quitter le système à liste likolo à liste en tant que bana misala na bino toujours combattre les jamais abattu. Papa, on est où là? Tokomi wat. Tokomi position koya afinga moto ya majorité kaza rwandais wana eza match kwata. Tango moto ya majorité akoya lobake no ba o wana baza ba miyibi to batindela bango ba policier ba beta bango masasi wana eza match kwata. Biso tolobaki politique eza match moko fo beta ma arbitre fongoli biso soko opposition asali faute arbitre a sifflé. Yango nde il fallait to la moussa peuple congolais. Ce qui majorité asali faute arbitre pas sifflé. Opposition asali faute arbitre pas sifflé. Politique nde yango wana mais bino bobeta nde balé. Comme ça, les spectateurs, se pela balo bakete, bato on est la majorité, bazo beta bale malamo. Mais ce qu'il faut c'est ali bo siffler. Mais malheureusement, to ebika ka politique na biso ko zonga kaka na match kwata. Biso tango toza combattu boy to ebi place nini makambo ane zo uta. Mais ndenge na ebisa kibino honorable Adolphe Muzito na biso misusu toza pe bato palu. Tozo tala toko bunda kaka na kati ya palu parce que palu ezali tradition de konangai. Batata mususu bazawana basala 40 ans. Azana 20 ans, asali 40 ans, batata omonaka 60 ans wana ezateke babotama bampaka. Abotama zala na 20 ans abanda ko bunda na kati ya palu, asali 40 ans, lelo akokisi 60 ans. Pona ye palu eza marque déposée. Pona ye ayebi que palu eza parti moko eza na mission pour na mboka Congo. Est-ce que Adolphe Muzito a cotisi recours en basenga qui ce qui a moniqué c'est injuste sa suspension alors à Koko Tsanaï recours à cotisi recours. Aza homme d'État
makambo nyonso interne wana ekobundama na ndenge interne azali akoki kosundola ba militant ya palu te parce que toyebi ke ba militant ya palu na majorité na bango bazalaki mécontent ya décision wana bayebi te ndenge nini euteli wapi donc ye akoutiliser ba voix nyonso oyo esengeli mpona kotala ndenge nini décision wana ekoki kobongwama parce que toyebi ke patriarche Antoine Gizenga azali moto moko oyo abundi bitumba mingi plus de 55 ans ya lutte politique abandi na 59 na sur 56 ans il y a lutte politique donc aza moto moko na ba lutte oyo sala tokoki su kokitise na makambo ya mike wana te lelo abundi pona indépendance aye lisusu abunda pona démocratie aye lisusu abunda pona bongwama ya peuple congolais pona kite ekolo emata bitumba wana déjà ezebele 55 ans elite eza moke te mais bato peut-être bazo comprendre lutte wana te o balingi ba dérouter palu ba dérouter peuple congolais par rapport ya ba objectif oyo toza nango bato wana ndenge patriarche alobaka lelo palu existence tango evandi nde na makila ya ba martyr soki yo lié olingi obongola palu omemango na ba intérêt na personnel parce que va promettre au poste moko quelque part yango olingi obongola bitumba ya palu suka suka toko timbela yo kaka. Voilà, na bandi bandeko question ana bozalaki kozela ngonga pe na lobaki que na kolekisa ngote mais ce qui est vrai dans tout ça est que quelque part avec tout ce qu'il y a comme divergence bozo créer bino bato palu est-ce que bozo que la patriarche d'abord mawa pour qu'il puisse se reposer ou bien bolinginde mutuna ye ata la penza bitumba oyo asala sala abanda lisusu na âge oyo azanango je crois que bao bakozonga na raisonnement na raison bakosala malam nalingi tokota na 7e tribune quel que soit makambu ya ba suspension Adolphe Muzito abeti lisu tribune mais avant cela il y a comment eloko moko na flashaki wana nalingi o pesanga yango ou interpréter moi muki mais qu'est-ce qui va se passer na bandeko oyo babima na liste ya amnistie mwana mboka Steve lelo batu bakombo ebimebele batu wana ti lelo bazana kacha makala bazana kacha ndolo batu wana bakangami ti lelo qu'est-ce qui va se passer est-ce que bako fongola lisusu ba audience basambisa bango soki bako sambisa bango na ba feni oyo basi balimbisa ki bango ou bien kozala ndenge nini parce que tozo comprendre te zana batu qui ont fait autant de mois basamba kate bamsu babimi na liste ya nini a tolobi ke heureusement que ba comprendre makamsus honorable Kiaviro azo samba lobby le 21 alors qu'est-ce qui va se passer na bandeko wana dans les noms et bima na liste ya amnistie mais ti lelo ba libéra bango te qu'est-ce qui va leur arriver ndeko wana eza kaka kutelo tokoki kodébattre te eza ne problème ya exécution ya mibeko omoni ntango bozwi mibeko eza lisu na ntango ya korefléchir te bo exécuter mibeko yango nde babengi état de droit te mboka na biso soki tolingi to avancer il faut to apprendre ya korespecter mibeko donc wana namoni te ntina nini ya kodébattre na yango nga na kosenga kaka mibeko ezala appliqué ouais, voilà. loi sur l'amnistie voilà ba libérer ba ndeko wana merci pena kozonga mwa moke na eloko ozoloba suspension et honorable Muzito parce qu'il faut ba terme juridique mususu to maîtrisaka yango malamu peut-être que interne na ebi que bazo sala recours mais lelo na règlement intérieur à Palu toza na ba sanction o babengi il y a suspension lingi kolakisa que ba interdire yo pendant un temps au sala musala oyo déjà ba pesa na kati ya parti donc oza na fonction moko ba suspendre pendant un temps et après temps wana ozongeli fonction na yo eloko nde babengi suspension yango wana mais eza na sanction musu na Palu babengi destitution donc oza na fonction moko na kati ya parti bazui balongoli yo na fonction wana nde babengi destitution et eza na sanction musu babengi destitution avec interdiction de briguer une autre fonction au sein du parti pendant la durée d'un mandat wana ngi kolakisa koza na fonction moko balongoli yo na fonction wana balongoli que
balongoli opete otikali militant simple pe pendant dire moko boye okoki kozwa fonction mosusu te na kati ya parti et eza na exclusion temporaire wana balongoli yo nanu qualité ya militant pendant un temps pe na suki eza na exclusion définitive wana okozalaka lisusu militant te. Donc na décision wana mabe nango entre autres wana eza makambo interne ben nangi ka na éclaircir population décision yango ndenge ekomamaki ekomami destitution d'un militant. Oh ba destitution ka militant te ba destitution ka militant d'une fonction. Eloko elobamaki te yango wana fonction nini azalaki na yango oyo ba destituer donc eza suspension te parce que ba tiki epe na fonction moko boyete. Donc en réalité, sanction est bani penate, ce qui est zanini, on dirait Zouamaki na moi lombango. Voilà, voilà, c'est quoi na banda qui kotuna yo mwana mboka Steve na lobby, nani angwa yo qui essuyer makambo ya ba tribune oyo makambo ya tribune est-ce que za bande kwa palu bango moko bazomona ke ba ekoya ko bebisela bango relation na ba partenaire est-ce que bande ko ya palu est-ce que c'est les débuts à conflit de succession est-ce que moi, mituna bande ko bazali ko mituna heureusement éclairer lanterne. Je crois que les téléspectateurs bokangamité, mais je sais que vous autres tuna tokoya kozongela peut-être ngona détail. On doit d'abord aller dans makambo susu makambo oyo bandeko tolobeli ya bandeko qui sont sur la liste d'amnistie boyoki ninga lobi les gens mobeko il faut exécuter, c'est-à-dire ba o nyonso bazana liste ya batu ya liste d'amnistie il faut babima. Il n'y a plus quoi que ce soit, bon bimisa bandeko au lieu à komisa bango ezako pesa malamte. Mon mboka Steve, bien que suspendu, 7e tribune d'Adolphe Muzito à Titrango de mort-né. Point d'interrogation. Azomitun. Ninga linya lo banakati. Eza ngana ko bien que destitué de ses fonctions. On a tout respecté Bibeko. Oui. De mort-né wana na limina yeba parce que to monaka André Léo Sommet asali la biso journée morgue ouverte ao benda ko tala ba mort-né bana babwaka kana ba mbulu nde yango linya lobela mort-né ezani ni mort-né nini non de mort-né ndeko ezaka rapona ko interpeller bato peut-être ba yeba rôle ya ba tribune te lelo na mboka na biso eza na bato moko te basala accord basangana pour que basa ba congolais mabe même parfois majorité akoki pe ko se tromper akanisa ki kalinga sa malamu mais abetine libanda lelo soki lelo en dehors ya ba manque ya ba bâtiment tozo ba même misolo ezate parce que misolo ko faire fonctionner ba province wana ndeko Adolphe Muzito beti sous calcul te tango beti machine atali misolo yo ba pesaka fonctionnement à la province. Donc, plus ou moins, tozana minimum, il y a la province pour fonctionner, mais 14 milliards. 14 milliards de francs. Ouais, qu'on faire fonctionner la province dans l'entretemps. Donc, tokozwa, et là, il y a ma tête, c'est que tokozwa une nouvelle province, où il y a bunda po na bango moko, il y a bunda po na résoudre le problème de la population. Est-ce que tant que tout ça, la réforme na kati ya l'État? Et ça pour que l'État a mis équipé, tout l'État a équipé le peuple. Il y a moins de lobby que en Adolphe Muzito tant que le bango yango bandeko fo ba comprendre parce que tant que to critique ka boye bato mité bébé tama. Mais eza mité bébé tama. Ah te mité ma bandeko belé o ba ebi démocratie te. O moni démocratie vertu nango eza des chocs des idées. Du choc des idées, j'ai eu la lumière. Donc, tant que tu as besoin de pour finir la moto. Il y a un Équateur, vous dites, bon, tu as dit que 2015, Mikakatano est libre, mieux vaut 10%. Oh, il y a caisse nationale de péréquation, où ils ont prévu. En 2016, mieux vaut pas affecter en gros le fonctionnement de la province. Comme ça, permettre à ce que la province soit fonctionner dans le Singeli. Ouais. Mais la province nous fonctionner dans Dengue Sengeli, le makambu ya en préparation, il y a événement, il y a une nouvelle province, tout ça. La constitution, les délais étaient largement dépassés. Pour constitution, on a fait ça 4 ans, 6 mois.
pour entrer en danse, il y a une nouvelle province. Mais tu as jusqu'au-delà, tant que va appliquer, c'est-à-dire que Bango, Bamoni, qui est côté, il faut non, ndeko, peut-être que batalaka histoire malamu te yo za mo pandisango monene 36 mois et koka katango honorable actuel honorable Muzito en premier ministre honoraire azalaka no premier ministre. Pe na tango wana yango bandeko lelo bakanisa ta tribune e bandi obele l'autre. Bato musupe ba mituna ka o po anini abanda ko komate tango azala premier ministre. Na 2010 tango problème wana ba installation ba nouvelle province est commis. Il y a komaka buko ba bengi installation de nouvelle province défis et contraintes. Soki na ebara memi buku wana la kisango peuple na buku wana nde atrasa ki schéma pour que tu réussir l'installation de la nouvelle province. Parce que déjà, on a moyen pour installer en Mozalakate. Né na kati ya buku wana, alobi que pour installer la province, ils ont un mois mibe comment qu'on faut voter. Pour réussir l'installation de la nouvelle province, ils ont un bâtiment de photo tonga. Dans chacune de provinces, de nouvelles provinces à installer. Pe a sengi lisusu. Pour déjà to comment on a une constitutionnalité. Pe a sengi a pesi proposition na pouvoir que tout l'ongola délai wana installation de la nouvelle province na constitution topé sa compétence wana na législateur donc na parlement ndé bomonaka ke ba bongola ka constitution pe ba tchaka que loi ya programmation ndé linga ki installer ba nouvelle province donc makambo délai lisusu et c'est posaka te bato ba tchebiso nde mikakatano eza ba député na ba sénateur tango ba yem kozwa loi ya programmation. Au lieu que ça la programmation à Malamo, bango ba yeli sou kocha délai moko a mokuse pour installer ba nouvelle province. Donc le problème ezali ceux qui réellement to aller na souci que ba province ezala installer Malamo, to kokaki ko zonga na parlement, to sali révision ya mibeko wana, ya loi portant installation de nouvelle province, comme ça to tie ba délai à Malamo, to tie pe chronogramme ya Malamo, ba étape à Malamo. To lobi que province avant à l'installer, il faut tout le monde un minimum. Il y a des bâtiments qui accueillir l'institution à la province. Il faut tout le monde un budget au pouvoir central à prévoir pour l'installation à la province. Donc, bakoka qui est programmé à partir de Mibeko. Et là, on est ça quitté. Donc, tous les gens ont contrainte net inatango ya constitution à l'époque honorable Muzito wana bengaka ngo Mobeko et abengaka ngo buku abengaka ngo tribune te pe tango wana zalaka sanctionné même pas. Donc, en tant que Premier ministre, après ça, comme Makanisinae, pe Makamusu, Basaelango, net loi de programmation, Makanisimusu, Bazoate, oh, les lots, tous bêtes la souka. Donc, ils ont la continuité à Mossane, à Banda, Rosala, depuis Kaza, même Premier ministre. Oui, mon nom est Steve. Est-ce que Makamba province a toujours sur le plan politique? Est-ce que les AP ont des difficultés, quelque part, évoquées? Parce que, il y a une introduction dans le lobby, ce qui s'est passé à Mwanda. Juste après la consultation, il y a un dialogue parce que bandeko ba komito na dialogue ngo ko sale meske ko sale makan bien que to ki ke bandeko musu ba kenda ki ba Italie kuna ainsi de suite. Bon, na kati wana tomoni e bandi e ba place musu sous ba difficulté. Sur le plan politique, côté ya bayi politique. Bonne nouvelle province, ils ont des difficultés. Côté politique, il y a un problème, il y a culture na biso d'abord politique dans ma province. Est-ce que tu respecteras ma province? Est-ce que bato dans la province ba mi considéra ka bango moko? Au moni que lelo ba parti na biso ebele baza na existence provinciale te. Au moni bato baza na parti na kati ya province ba yokara posa kozana na Kinshasa. Ce qui fait que bango moko baza na réflexion il y a ndenge bakoki ko kamba province na bangote. Ce qui fait que ce qui est élection est salemi, bokoki ko na parti au ben moko to majorité moko bazui pouvoir na likolo à l'état na pouvoir central, bazui pe pouvoir na province, mais bazo ko koyoka na te pour na ko faire fonctionner mboka na ndenge esengeli. To ko pesa exemple ya biso moko palu na majorité. Lelo na Kinshasa pe na pouvoir central. Kinshasa lelo pour na to rétrocéder na Kinshasa. Tant que tu rétrocéder pour la majorité. Pourquoi tu ça là à côté? Donc tu as un problème, il y a conception il y a comment on a que province ces place ces angatina
et puis mutu soki aza député provincial azomona ndeti eza eloko côté amona nde mosala solo ezalaka na côté assemblée nationale pe ba opposant ebele wana to obeli majorité provinciaux baliaka koleka ba députés nationaux voilà. Parce que bango mutu ba votaka ba gouverneur kuna ba caché bango mutu ba votaka ba sénateur ba caché mais wana osali analyse na ndenga prédation mais lelo na ndenga mosala omona ke basala ka bongo mais ba province zo fonctionner ndenge esengeli te bazo se contenter à kolia or lelo il faut mwana mboka Steve totala awa tozana Kinshasa au moins tozana RD Congo mboka oyangai ba assemblée provinciale et quoi ça ba membre ya gouvernement au sali mabe ba sanctionner yo et salima na ba assemblée provinciale ebele. Mais l'Assemblée nationale, même pas Ngungi, et Goyate, qui se dit de l'opposition, alors qu'il était toujours ça la démarche pour que le gouvernement Matata Bakoko expliquer Batu Misuso, Baligné, diaboliser, ça c'est un opposant qui vous parle. Batu Oyo Bazo Lingako diaboliser, action et gouvernement pour que Batali Sabao qui avion Sombamaki. Na 25 millions de dollars au lieu de bazolo bakezaya 7 millions de dollars ba gonfler bien que tous analystes noirs donc ozo kutake et l'obéli a député wana nenga zoloba ozo akake moi pas tande azoluka ozo monate que l'assemblée provinciale quand même ya mboka na biso ya ko féliciter et quoi ça ba ministre et quoi ça sanctionner comme l'assemblée nationale etikala jamais ko sanctionner. Mais oui, en dehors il y a attitude wana ko sanctionner, il faut vision et dans l'Assemblée provinciale. Parce que les lots, ceux qui sont députés provinciaux, qui réellement na vision à Makassi, balinga qui ne va bundi sa pouvoir central pour qu'à rétrocéder à Kamisolo, PAP Sabango, pouvoir nyoso ndenge sengeli. Parce que les lots, la province nabiso, ndenge on aura le musique à l'obaki, ils ont existé. Non, ndeko, au moni mot à dire, c'est trop dire. Au moni peut-être que même député provincial, tant qu'on va na pouvoir central, bossa na que bazalaka na mikakatano na niveau à la province pour que paix ça va tout misolo na pouvoir. Ce sont pratiquement les mêmes personnes. Pas de la question que ezaka ka ba parti au bemoko ou eza na niveau à pouvoir central, peu eza na niveau à la province. Donc c'est que bato moko pe bako makaya mo na pouvoir central, bato moko pe parfois bazala na niveau à la province. Que za moto moko tanga mosala no akoyebisa baninga ke baninga bomoni place au bozo kende toza ko kende na libulu. Mais ceux qui bozindi na libulu, faut que ça bango ke bomoni bozindi déjà. Comme ça ceux qui bolingi, to pe sabino ndobo, to bimi sabino na libulu. Mosala nde ba tribune yango wana. Mosala ba tribune eza ko fingate, eza ko bomate. De morne alingi ko rappeler ba unitariste. Omoni bato la plupart au bazar na pouvoir, toza ba unitariste. Très souvent palou eza parti moko oyo to pronaka comme forme de l'état unitarisme. Unitarisme belingi ko laksani. Pe to bundaka na banani. Biso ba unitariste to bundaka na ba fédéraliste depuis 1960. Ba unitariste côté na biso to la na Gizenga, toza na Bisukiro, toza na Jason Sendwe, toza na Lumumba, bato wana nde moto bazalaka ba unitariste. Ba obi ke mboka na biso ba province faut ezala kaka na kati ya mboka tozala na état obe moko. Pe soki tolingi na mwa base côté ba ville tokoki ko décentraliser. To pesi bon mwa ndamwa misolo na mwa ndamwa pouvoir moke ya kosala mwa banzela ya kosala mwa ba terrasse mais pouvoir ya monene eza obe moko oyo kozala na capitale oyo eza état unitaire oyo aza na pouvoir na ba compétence nyonso. Ba na nyonso baza na ba province baza obe ba représentant na ye. Mais bateau ba fédéraliste Tchombe Kasavubu bango balobi te mboko yo fwezala un état fédéraliste. Fédéralisme nyo la kisake na Kinshasa boza na bino na pouvoir central moko wana o ba bengi état fédéral mais ba province faut comme ba état fédéré. Parce bango bando ba ke moto province nyo seza na ba tribune nango eza na ba diversité nango eza na makambo na yango eza na ba langue na yango tokoki kozala ensemble te. Donc il faut topé ça misolo ebele pa ya ba province ou ekokoma ba état fédéré topé si bango na ba pouvoir ebele comme ça na niveau central
tozaka na l'état moko aza na moi diplomatie na moi défense donc na moi pouvoir mokebe ba pouvoir rebelle za ate na niveau ba province oyo ekokoma ba état wana ezalaki makanisi ya Tshombe na Kasavubu mais ba unitariste ba desko boyebisa bato ya fédéralisme ba bi ah vous fédéralisme na bino yo biso to lingango te parce que tant que tokopesa bino ba pouvoir topesi bino misolo na niveau ba état et qu'on risquait même biso solidarité kozala na noté unité kozala te pe qu'on risquait même biso et même bino kutu ya ko sala ba sécession ya ko créer ba état bususu asika mboka na biso lieza la obem moko et qu'on risquait kabwana bango babité biso to na posa ko kabwana te mais toza na posa tozala na biso na mboka moko mais bo pesa biso ne ba pouvoir rebeller pour na to kamba malamo ba province na biso bitumba ezalaka wana bitumba wana continua je pense que même Kamita to azalaka na pesa na Gizenga Antoine Gizenga en 1960 yé pas comme un fédéraliste tango bakabwani na patriarche Antoine Gizenga nde sikoyo na 2006 président actuel aye ko réussir Paris à makasi ya koyokanisa ba fédéraliste là ba unitariste nde tozwa forme de l'état moko ya katikati o ba bengi régionalisme constitutionnel ban unitariste de bango bazui le fait que mboka na biso etikali obe moko avec un pouvoir central fort na kati mais ba fédéraliste ba yo gagner 40% en rétrocession donc bazui misolo belé ba pesi na ba province oye bimakate oye bimakate to kokota place wana na bozindo pe bazui ba pouvoir balobi ke ah le roi to pesi bino misolo 40% to pesi bino pe ba compétence ya sociale la population. Désormais, ceux qui sont enseignants, ils ont la province, ils faut recruter. Ceux qui sont la recruter, ils ont la province, ils faut recruter. 25 ceux qui sont recruter, ils ont la province, il faut recruter. Ceux qui sont habité, les hôpitaux, ils ont la province. Donc, ils sont sur la troisième agriculture. Ils ont la province. Bazui li sou pona korité ba agronome obé ba province. Ba chef coutumier pe ba pesi bango. Donc les provinces et comme plus ou moins état oyo ba fédéraliste ba andaki koluka. Mais pouvoir central ba pesi bango pe moi pouvoir rebelle ba unitariste pe ba gagner na côté na bango. Donc to komi sikoyo na état moko yo kanisi na ba fédéraliste na ba unitariste o ba bengi régionalisme constitutionnel. Mais le bi ezelo kwa malamu makasi honorable Muzito na 7e tribune. Mais malheureusement, compromis en haut, au lieu de saler l'ango, toujours saler l'ango te. La première tribune, on dit qu'elle est sans province. Mais si on y a autant que les morts nés, à l'obéli en haut, on a ndengeni. Au moins, il y a maman, bazaka maladi kili. Ce qui a boti moi na koufate, a robota moi na moko, a enfant prématuré, na maladie kili. Yango wana nde ba province asika o to uti kobota. Donc au lieu que de planifier, au moins ozobota mwana te, faut planifier les aides, et bien que moi faut prévoir moi ba couche, moi ba biberon tout ça. Mais la province na biso e botami, on dirait ba sali yango na improvisation na préparation. Bâtiment ya koyamba ba province ezate. Budget, il y a pouvoir central, où est prévoit qu'il y a installation dans la province ou en Ezate. Mibé qui permettre que la province et ça là, le pouvoir na yango. Mibé ko an ezana nous mise en place té. Moi minimum il y a logistique pour que la province ait fonctionné. Ezate. Bango moko la province en termes de ressources propres, ou ba ko mobiliser dans un bref délai. Bazali na capacité ou anaté. Donc, il y a une situation de la nouvelle province tellement que ça qui mal planifié, tout ça na biso sous bazar morné. Donc bango pour na ko sekuisa bango, ndenge ba sekuisa Lazare eza lelote. Pe ba bazar ba prématuré wana, il faut ba meka ko la musa bango mais et ko senga temps ebelé. En population eso c'est pela que gouverneur a kobi penepen. Au lieu que le gouverneur a résoudre le problème, le gouverneur est dans la place à la place à travailler.
naza na place ya koliesa bato te naza na administration te. Donc gouvernement aye sika na population ye moko nano aza komiyeba te ndenge nini ya fonctionner. Oh mais je crois on continuer à développer cette tribune, mais je crois que wana mwana mboka Adolphe Muzito a beti poto dans le sens que ngai na sina tuni ba responsable quand même parmi le ba responsable ya gouvernement Matata 2 oyo balobi que ndeko Eliezer eza lokola ozali ko inventer parce que les territoires, les districts, le chef lié à district, le chef lié à la province, ils ont qui vivre nango, ils ont qu'à continuer, c'est juste continuité, c'est juste c'est sur le plan administratif pendant d'approcher n'engagez ça sinon tant que ils ont qui fonctionner, ils ont qui fonctionner il n'y a pas donc makambu ya ko beta mutu penza ezate. Ndeko Eliezer, omoni politique, photo me makango na lisekite. Omoni tango bato bazolo babongo yango, tous bandeli bino na koloba que conflit entre le fédéraliste na ba unitariste. Lelo ba province o bazolo bawana. Eza simple subdivision administrative te. Eza kaka été ni à l'état te. Ba province o tozolo bela oyo, eza ba mini état. Faut pas tomber zonga wana na bitumba ba unitariste na ba fédéraliste. État ba province auto linga qui to installé ezate bilo otokoki ko comparer na ba district na ba territoire wana eza ba eteni ya l'état. En termes de fonctionnement province sengaka ebele koleka ba territoire na ba district. Province aza na assemblée provinciale au territoire na district baza na ngote. Petango ya zolobela masolo ya ba morne wana alingi kolobela mikakatano tokomi nango ya ko élire ba gouverneur na ko élire ba députés provinciaux. Nyonso wana ezokotisa biso na désordre moko netika kezo mema biso akopelisa mboka moto. Donc lelo ndeko tango bazo ba ke territoire o toyebi déjà que ba bâtiment na ngo ezalaka pe malamu te et que ba bâtiment na nde muteko ko yamba ba nouvelle institution provinciale ndeko on dirait ouaneza comme ma politique dans lycée. Est-ce que na lingina ba place wana kozanga kopesa misolo na ba province eza manque ya volonté ya exécutif ou bien eza ya parlement national tokoki koloba bango nyonso parce que eza gouvernement mutu fallait à exécuter oui, mais eza na budget eza na mobeko o babengi loi budgétaire déjà loi de finances o prévoyaka que misolo boeza ya ba province mais gouvernement au lieu pesa ngo ba province yemoko azu ngo azo gérer awo ba na pesi bino ndambo musu na garder donc mais tant qu'on a obéi responsabilité à parlement bango pe bango la mukababi que non bo pesa bango misolo na bango. Donc eza moi problème moi à niveau na mi balé donc eza un certain problème à vision que ça soit toujours le baka ya bateau baka à pouvoir te mais même ya bateau baza en opposition parce que tout le monde le va partir en opposition bazwa ba province mobimba net Équateur na Kinshasa ko kai ko kamba mana ba partir en opposition mais ba négligeant na bango ba mona net province ezelo kwa pamba ba négligeant ba tikela pouvoir. Donc il y a ces problèmes là sur le plan politique. Il y a qu'à considérer la province comme étant un mini-État. Or, bisoto la kisana bato que fonctionnement les lois et institutions et ça résultat il y a compromis. Tant au compromis on a tout ça la mondenge singélité et qu'on risquait la musabitumba entre ba fédéraliste na ba unitariste ou que ça que mboka na biso évoluer malamu te. Voilà mon mboka Steve toujours que malembe na suka émission mais Adolphe Muzito à ceux qui kakana pour critiquer ou bien à sali quand même à suggestion à la place nenga talisi wana talisi ba difficulté à talisi ba contrainte à talisi même sur le plan politique et oyekoti ko sala parce que ezape na ba ko msusu makamango ya ba nouvelle province o toujours comprendre te oki ba mbata ndenge zolela na ba province asika ezande yo oyeko percevoir yo za service ya wapi o yambanda ka oyena tu apa ko sala nini mbata. Oh yo uti wapi oh batini ngai ba fectanga na mandaka yo d'abord za mtu colonie ya mungala zonge pa na bino donc comme ko sale mandengo wana donc place ezaneti l'état ekufi ndenge ya lobali bosuke état sans province
lokola l'État ekufi soki okatisi kaka bao bafekta liboso tango ba province ezalaki liboso mibimba baza na difficulté ya kofonctionner awa ekomi batunaka oza moto ya ekolo nini oza ya province nini yo eza na Kasai yo moto ya Sankuru sikoyo awa na Mbujimayi ozosala nini Sankuru pe kuna batali yo bafekta yo epa na Ngoi Kasanje ale zonga Mbujimayi Mamouani Mbango azongi. Mais qu'est-ce que Adolphe Mouzi te suggère par rapport à biloko nyonso yazo suggérer ni? Déjà na ebisaki yango ndeko to boti déjà ba province morne na ba province prématurée mikakatano yango wana. Mais donc ba morne za ba ke wana ekotelema kate ekotambola kate wana photo zelaka Jésus nenga la musaka Lazare peut-être que bakolamuka lisusu mais tino lelo toyebi ke mikakatano eza makasi na ba province wana parce que là ba province mususu olie bakabola misolo bango bakaboli baniongo batali ke non ndeko Eliezer na famille na bino tebola liboke bokabwani misato papa atikeli bino nde baniongo oh yo zwa 200 millions à Nyongo yo zwa 150 millions yo zwa 100 millions donc ba problème mususu général kanemi au lieu générer misolo yango général baniongo donc on les a morné mais il y a pas si proposition que pouvoir central a un processus wana il y a installation à nouvelle province na maboko plus précisément 10% à la caisse nationale à péréquation va orienter en vers le fonctionnement à la nouvelle province pour que la province mususu et comme manandenge segeli. Pe proposition mususu à monene et ça il y a pouvoir central il y a quoi établir une vision il y a quoi sangisa ba province il y a quoi ça banzelo et quoi sangisa ba province entre bango. Pe na kati ya ba province il y a quoi ça la banzela o ekoki ko sangisa ba ville entre bango ba territoire entre bango. Wana tozongi pratiquement la 4e tribu. Oya lobaki état sous-endetté esprit de pauvreté ou d'émergence. Pelelo vision ezali kaka na ndenge wana il faut to mobiliser bisolo ebele pour que to réussir ya ko tonga banzela wana ya ko mema lotili ki pe ko mema mai na ba province oyo eza prématuré pe ba province oyo eza morne pour nato espérer au moins que eza la ressusciter. Pelelo vision ezali que l'état faut anlima kokomisa ba province na biso ba mini état qui apesa bango misolo na bango ndenge esengeli parce que lelo ndeko Eliezer soki oza na ba nyongo soki oza na mutu mo aza na nyongo na yo avant que yo defa pa moto mosusu il faut moto wana no ya nyongo afuta yo sima yo odefi pa moto mosusu oki odefa pa mutu to baketo mukolo ya kofuta nga nyongo nde na kozwa misolo wana na futi yo akomona sérieux te. Et ça ndenge mona ba province na biso pona ba matisa pe nkita na bango ezo senga que ba defa pe misolo pa ba paya mais pona ba defa misolo pa ba paya il faut pouvoir central ye mutu a defa la bango mais avant même que pouvoir central a defa la bango il faut que pouvoir central apesa bango misolo na bango o ya zalaka nango o ya pesa kate na ville à Kinshasa to lobaki yango hôtel enfer au paradis Tobi qui est à 120 millions de dollars, il y a crédit d'investissement à la ville à Kinshasa, où le pouvoir central a payé sa kate. Donc, il y a une province, Nabiso, moyen est télémésaté. Tant que vous avez télémakate, vous risquez l'honorable Adolphe Mouzi Talobi, to la Mosabi Tumbawana entre les fédéralistes et les unitaristes. Voilà, mon nom est Steve, tu as presque une émission Nabiso, mais question d'actualité, tu as annoncé qu'il y a un go. Yo tango yoti ke mbwa sumbwa eyindi na mwanda bisika président national ya Beden Bundu Damayala Bundu dia Congo honorable Né Monantemi deuxième descente na ya après consultation parce que ça fait depuis des années azaki autorisé te ndenge moko alobaka ya okota ba Congo bakeye na consultation ko kita liboso akiti na luozi to okaki mais ya mibale o ya mwanda mon commentaire en tant qu'acteur politique. Non, en tant qu'acteur politique, il faut que les politiciens au Congo respecter le peuple congolais. Au moni peuple congolais, à Kembi Mwamingi, tant qu'on a la démagogie, parce que
je fais partie du peuple congolais. Nape naza na kati ya peuple congolais. Peuple congolais lelo azali na posa ata ba avancée économique, ata bongwana économie eko salaka malembe, mais au moins to kendobe na nzela wana. Pe pona to sa ba avancée politique ata ya malembe, il faut to za na stabilité politique. Stabilité politique to kozwaka yango soki toyebi ko respecter mibeko ya Congo. Ko bandana na mobeko likonzi pe na mobeko ya seti otangaki ba loi d'amnistie na wa mebeko to ya moke wana o nde ba bengi état de droit. Donc moto moko te fois se permetaka ya koluka ko tsa peuple na poche pona ba intérêt na ye. Tolobaki yango busala entre autres ba tribune eza bongo tolingi to la musa peuple a ba mosala na ye pour que ba politicien ba kanisaka que le quoi peuple ya comprendre makambo te na koya na kosi pona ba intérêt na ngai bato ya bongo ba existaka lisusu te. Donc ndeko leader otangi wana ya Budu Dia Mayala to respectaka ye makasi moto nyonso peuple azaka na sima na ye pona makanisi na ye to respectaka ye, mais tout simplement bato fo ba ye bakata oza mayele ndenge nini atozali leader ndenge nini atoza makasi ndenge nini mibeko eza mibeko photo respectaka mibeko moto aza likolo ya mibeko azate. Et c'est juste une proposition en tant qu'acteur politique à l'objet transition à 3 ans. Il y a mon vice-président de la République, Moni, vice-président Bazala, Moko, il y a Congo, Moussoussou, donc Bazala, le la langue, 4 langues nationales, quoi. Moko, il y a Bakongo, Moussoussou, il y a Baswahili, Moussoussou, il y a Bangala, n'habite ceux qui Baswahili, en Bangala, existe. Moussoussou, bon, Batia, vice-président, le la 1 plus 4 bis, ndé, on va proposer, bana. J'ai dit Tobeta Kama solo ya ba tribune. 7e tribune d'Adolphe Muzito de Mornay. Eza mutuna tokotuna yepe Adolphe Muzito toyoki peke suspendu pour 3 ans. 3 ans wana ya zobeta ka ba tribune. Mbote mwana mboka Steve. Mwana mboka Steve qui voit ta uza malam. Toza malamu hein. Benini boni Adolphe Muzito. Za malamu makasi. Moral na est bien. Malamu makasi ndeko. Suspension il y a 3 ans. Bon, carrière ici. Non, carrière aussi la ndenge nini parce que soki ozana bolingo ya peuple ozali ko bundela peuple carrière no ekoki ko silate parce que peuple azali kolo abato nyonso. Omoni na parti na ye o babengi Palou balobaka mokonzi nde peuple. Izande peuple mutakolonga pe bitumba o yaza ko bunda izande ya ko mema peuple ya ko comprendre ndenge nini mboka ekambamaka parce que photo yebaka que na kati ya démocratie peuple a commandé neti directeur ya ressources humaines ya Congo yende moto falo bake ministre oyo asengeli azala na place wana président oyo asengeli azala na place oyo moto asengeli azala député moto mosusu asengeli azala sénateur mais pono sa mosala ya directeur ya ressources humaines esengeli ozala formé pona mosala wana esengeli ozala na ba connaissance oyo ekoki ko permettre oyo akosala mosala na ndenge esengeli yango wana nde eloko babengi ba tribune ezali contribution oyo honorable Muzito azali kopesa na kati ya politique ya Congo pona kosala que peuple congolais asala mosala na directeur ya ressources humaines malamu. Mais ce qui kota makambo lobi à suspension en réalité wana eza ba problème interne ya kati ya Palou mais lelo ce qui totali bien sanction ango penda tozo ebate ce qui eza nini parce que balobi destitution ba misu bazo baza suspension mais destitution na suspension eza kelo comme côté selon ba texte à partie. Voilà Nalingi nanu naeba mwana mboka Steve. Je sais que les questions ngana linga ba question tabouté hein. Tribune Adolphe Muzito et gêné nani. Est-ce que gêné bande konabino ya Palou? Est-ce que gêné ba allié na bino ba toi majorité?
est-ce que egene nani pour que ekomisa yeti na suspension puis ngana yokaki secrétaire permanent na bino alobi que ceux qui azomona que ça ne va pas côté ça recours parce qu'Adolphe Muzito à chaque côté si recours pour que bataille awana jubilé les jubilé ceux qui bozo sala déjà les 22 awa akozala na buma te. Non, wana soki akozala na buma to akozala na buma te wana esengeli otuna ye moko mais mwana mboka Adolphe Muzito omoni palu mpo na ye eza ndeti papa te omoni ata papa tango mosusu akoki kolangwa mwa masanga mais okoki koboya papa te mpo na yango il faut sala que papa zonga na nzela omoni biso mpo na biso palu eza une tradition omoni tradition bakataka yango kaka bongo te omoni tango ye azalaka na bo jeunesse na ye tino akoli ezobe na palu nde abunda et batexte ya palu parfois tango omoni même tango tozalaka babebe te olie babetela biso masolo ya bamindele wana ya baconte de fait avant lala babandaka nde kobetela biso masolo ya palu na masolo ya gizenga donc ekota biso na makila pe lelo batexte ya parti avant tolala olia kotanga babuku mususu tobandaka nde kotanga obe babuku ya palu o babengi ba 5 documents de base donc lelo moto akoki kobungisa biso te takota ba 5 documents de base. Honorable Adolphe Muzito mosala bandai kosala na ba tribune en principe soki totali na ndenga malamu okoki ko gêner moto moko te ata parti ata ba politicien mosusu ata bato majorité to ata bato ya opposition. D'abord ye moko ndenga aza wana soki tokoki ko justifier ba tribune aza un ancien premier ministre aza pe moto tango atanga na bourse ya l'état aza moto moko akambi mboka et lelo aza député national et na mibeko na biso likonzi balobi que député national aza na mandat impératif te donc député national akoki koloba ndenge esengeli pona mboke avancé wana soki totali ba fonction na ye mosusu mais na ndenge ya parti règlement intérieur ya parti lumumbiste unifié elobi que militant lumumbiste aza moto yo fo azwa mayele na ye nyonso acha yango na fonctionnement na service ya peuple pe ya mboka pe na suka nde babakisi ya parti donc tino tango lelo honorable Muzito aza kobimisa ba tribune azali ko contredire règlement intérieur te soki botali bien article wana na cirque article 41 o elobi que militant lumumbiste soki oza na ba capacité soki oza mayele komeka kobomba yango te tchango na service à peuple. Deuxièmement, un autre article na kati ya règlement intérieur elobi que militant lumumbiste aza moto moko na politique abunda nde po na baba idée abunda po na bato te ezala te ke nonga na problème na Eliezer te militant lumumbiste aza moto oyo fo alakisa bato ke na politique eza nde bitumba ya makanisi eloko ekaboli opposition na majorité eza makanisi eloko nde honorable Muzito akotisi na politique ya Congo yango wana na ba tribune tofingaka moto te tolobaka mabe ya moto te en dessous de la ceinture tolobaka obe makambo ya mboka. Mais ngana zaki quelque part moi na mboka Steve Kivuata na yoki bandiko bazoloba que balobaka même na français balobaka que le linge sale se lave en famille ya komi kozwa masolo oyo bakobeta na kati ya famille ya majorité présidentielle kobeta à l'intérieur ya zobimisa kango kotia kango na place publique de deux aza député national mandat na isa impératif te akokaki pe komema débat oyo na hémicycle au lieu comme Libanda c'est parmi biloko bazomona que il a dérogé un peu. Non ndeko omoni ndenge naza koloba peuple congolais oyo palu abundela pour qu'azwa pouvoir ya kokoma ko mipondela ba dirigeant peuple congolais wana ayebaki nanu ndenge nini akosalela pouvoir na ite omoni ndenge bato bazoloba ke continuité ezate continuité ezali entre ba tribune na bitumba ya palu
Palou abundi pour que le peuple congolais ait le pouvoir. Mais tant que le peuple congolais a le pouvoir, a comme directeur des ressources humaines, na katia pour na dirigeant, il faut que azana mécanicien ko permettre à pona ba dirigeant na ndenge sengeli. Mosalande a ba tribune yango wana aza éducateur pratiquement ya peuple. Mais ce qui toke na ndenge ya blocage ya ba parti politique. Nga na obi en principe Palou il fallait à la partie moko yo encourager na démarche wana. Mais à côté, il y a qui député national. Et là, tout le monde a dit, Tony Nibapé, ça va député national, va développer ma candidature. Ils ont belé ma cité. Mais les lots députés au Wana, ataba ministre, ataba tout bakambaka, bango bazana kati ya peuple. Faut les lots parti politique. Que ça soit la majorité, que ça soit l'opposition. Baye baka que motomo kwa za likolo ya peuple te. Tant qu'il y a sali ba analyse à comprendre que le peuple a formé n'engé sengélité, yango zo mona que na politique ya Congo makambo zo tamolate. To betela ko lisolo politique ya match quoi tate. Ezande logo lelo ezo salema. C'est-à-dire politique à Congo, au moins na match quoi te zande bozu Lionel Messi, ne to banda ko loba, boche abeta bale na ba pomba. Ce qui arbitre aza aveugle Lionel Messi a ko sa elo côté. Et loko biso to banda koloba banda kala ya ngwana ba tribune et yaki pona nde et la Moussa arbitre et fongola et miso la kisake au monitango bako linga ba longola moto pona za ko mema makanisi boye bande wana nde match kwata tango boko mona que moto moko